Premier tableau. Bravo, maman Marie-Hélène. Très bien. Maman Marie-Hélène, ala musa Kenny na biloko Kenya ko comprendre te. Kenny, maman Marie-Hélène a lobby na ye, ba biloko baninga basi bazala ke veiller. Yo c'est veiller en beauté. Mais comment vous allez veiller na ba bouchon vous allez quoi mesa. Très bien. Mais na bague za loboka mobile na yo zo ko comprendre que bague mobile no eza wapi. Kenya bote mobile ya senga bague na bureau. Abosa na ko na mesa na bureau yo Kenny. Bague alliance. Voilà. Loma est comme mokie. Nga mwasi na nga mwasi no ke nazo courant que bague mobile na nga comme musape comme bague comme aluka bague na ngope na ndako. Na mona ngope na ndako. Yo zo mona ngona ndako to vanda. Ya maya lobine fongola misu. Merci maman Marie-Hélène. Ana biso vérité. Oh, vérité netini. Ozana motema supportant. Oh. Tena tuni. So no bina yebiso vérité ozana motema supportant. Et combien abwende? O kokate tika. Donc tu veux dire que Vini aza ngana tangi likam nga na lobby awa na lobby atalikambu moko te erozo loba bongo engela kisaneti so aza yo kyondo loba bongo osepela nango te na benga yo loba ona misune tala tande boza mayele talinga samsanga mama na samsanga na mobali na ye yo kasinde na obanga ye nazo bangete mena na tina te pesanga respect nga intérêt na na kati ndako eza yo eza Vini te oh donc na oloba na misu ya mukolo mukolo ana bokamata ni likambo alliance abosa na alliance na musala ona singa tikonso na mesa mpe no mona ngwata tinga za kuna na mona mwana ngaye yo za misu mai foma misu te cha pipi la cha pipi na misu na boke mo ya pipi oh bon peut-être pas ça na raison Vini il est parfois très négligent. Tant que tu vas sucrer ton meilleur banda lobby, il s'est engaillé pour débarrasser ta tati qui va bouchon. Azane ka si kendo zolanda. O makamu mwasi atomboki na o makasi yo zotomo. Makamu mwasi mso atomboki makasi. Wapi alias mbala suka mbala so atoka yo. C'est normal. To yebite na ba mibale nani azomema bana na éducation malamu nana obemisa bana yango lo no senga bino famille bota tozala wana putina za na fiche ala na fiche te ala na film te aza belle vie ozomona amso gloire film senga na kota 10e épisode bato bazana ba jouer bazaba meilleur maman to pas wana Tomoni pe pape lombe. Pape lombe zawana. Maman étoile zawana, maman Milo zawana, maman ni zawana. Siko yebisa biso. Oh, azana tawana te ya wela nebo ya za muta masutuke la te belle vie pour de l'écriture. Oh, beaucoup plus toi nango ata yo bengi ya yo o ya za pulaye o ya za libumu kodo ya za libumu soso wana talibino o so kene ko fukama o kene senga parole to mo maboko likolo donc biso na famille bota cette fois ça ne o lobby bien kazanga na seki kaka lobby mabete lobby mabete on ne pas kamba solo cette fois ci na so yo zana pour ofinga oyo aza libumu kodo ya makolo etali biso te na biso to na temps calculer na te oyo mto fuka mosenga ba pardon to mo boko likolo donc on est makamu no biso cette fois-ci année auto na temps calculer mutu te biso beaucoup plus to aka to sala koniti na so comme la bouche la boniche donc zama ya kotalama tala eloko moya muke na otali so po mona ke ba bata lokuta tanga sa na makamba dakosa awa dakosa longo dakosa fingi nani asengi pardon bona boy dakosa yo na TV ko senga pardon la privé yaka na ona TV voilà siko ta ba propos dakosa ki bana alobi bana ba yokiso ko sala ba bilo musio na loba no siko ba propos maria ya nango o maria lobi na yokiso les amoura ngala na comprendre bino te ba ku nzamba limbisa ngana pardon to sera clair ba ku na que la bino susu na que la bino soni boza ba responsable maintenant boza encourager ba conduire carrière à maman sila na kati mensonge na comprendre bino te boza wapi voilà bon bozo comprendre que makambo tendance à beza lokuta makambo moura lo beza lokuta mais comment bino bozo yaka nango na TV bozo encourager pe yo ka ba commentaire mais comment bino bozo encourager bango ko sanzola moura kena ngo bongo tendance lobi bien d'accord ça bon mais bon bi que ça siko tala ndenge d'accord ça lobi na bimi ridicule et tendance c'était ça si la ndem ta bimi ridicule bona ba oyo balobaka o d'accord ça famille bota oui na famille bota
on ne peut pas me refuser de revendiquer ça. Ok. C'est une histoire d'amour, on a famille Libota. Ok. Parce que la première année d'existence, il y a chaîne à Bellevue, j'étais le meilleur acteur. On a filmé, on a bêtis solo, il y a tribalisme. J'étais le meilleur acteur. Ok. À cette époque, Bellevue avoisinait encore 10 000 abonnés peut-être. Aujourd'hui, elle en est là-bas 310 000 abonnés. Tu vois, ça fait près de 5 ans, on a émerveillé à Bangoura. Ok. Et ça, sentiment, on a des gens qui ont chouchou, on a carte, on a joker. Je suis un vrai famille Libota. Parce qu'à chaque fois, je viens transplanter ces fanatiques-là dans le monde. On a émerveillé à Bangoura. Ozomona, on a quoi ça bien. D'après moi, je ne crois pas que Madame Sila Kotina Bango va finganga. Mais ça peut arriver. Pendant la mois, que Babana au fin à papa le mettre mon agissement na yezala. Ok dewa. Ok. O tu ko sara na batu bo. Mais wana kalobi mais wana. Mais le belé na bata français. Yo moura yo finga mama top moyibi moura yo. Maman no mona ba au kata kop na cheche. Moura. Mais que ça maman no ba ti ko rodé na cheche. Pour maman top o tu ko mona mu comment te ba rodé. Voilà. Oh mona. To boy na biso ko ya 2025 ngai vraiment bolimbisanga na yé na ba incite mais naza ko recadrer moura pour comprendre que maman to pas sa valeur. Maman to pas sa maman. Ce qui te reçoit na lobata la Maria wana oui ce n'est que normal mais maman t'opte quand même. Tant que vous avez finga maman, tu peux s'attendre. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit ok. Moura, maman doit dire que kata kop na cheche. Baba tout ya lemba wana maman no ba roda ye. Ba yebi maman bino yo mono zo boa kasaki makasi na bandal. Maman zo boa kasaki makasi na bandal. Suko boza famille ndenge nini. Cho mona boite bo se retrouver au bal mort yo na maman bino. Mais on a solution té mais tant on peut comme nous au finga maman top pas boya jouer na michute na pas Kevin oh il y a pas na assurance sinon sur le quoi ça na ba preuve zéro to ba dans la logique de show parce que maman top pas bon jouer na michou et ça ni au bon michou na jouer ni au bon ça c'est là ni michou ça na mokilo ouais ba jouer té ana film ni michou a jouer et pata Exact. OK. Autant misali tout misa michou, ligne auto jouer avocat na moni ngote a. Oh, ligne auto jouer le deuxième rival na atali ngote a. Bon michou jouani. Comment tu peux se rabona atali pe gloire na ko kabolo na michou ta? C'est logique. Est-ce que ça vrai père boy? Ata kuta za lo kuta ka rappel encourageant mata pour salika bien. Aboya kaka. Aboya kaka. Siko na lelo na ngina tuna bato yo. Mais papa parler et comment na batu zana yebisa yo au moins là au moment na loba personnalité motia personnalité moti maman to papa le papa Serge maza ba aveugle té ba personnalité ebe ba keza ya bango za bisote ozo mona pas ça ba semblant té place bobi ke ba finga bien ko ko kwa video ke no sani voilà o ke no sani kashanga bela bozo ke e ko rabino té on va voir na bino pe na bela wana bo na bino peut-être ba on va kenda jouer parce que ba lo ba baza privé non baza ba bien privé ya Bellevue té oui logique ba ça ne be ba ko le ka pa binana ba ko le ka pa Cardozo ba ko le ka pa président Gesho ba to ba mais pas et pas mimika beya mais ba chano ba finga bino o ba ya valeur na bino té ça mutu lokola fâché kalombo violeur mais non, fâché quand l'homme va la quitte. Yo lobi na 2025 boy ma. Na fingité. Non, non, ça mokili que pour mokili comprendre que belle qui est Bellevue. Très bien. Ozomona. Fâché quand l'homme a violé moi ça na commis la Kalam. Ah wa journaliste na yebi ngoté. Fâché tika dit seconde va mettre caché. Fâché que de prison. C'est grâce à madame Bellevue. Vous t'abimi ça. Oh, bon abimi ça. Ozomona mais lelo yo va na benga Bellevue sirène. Mais c'est grâce à Bellevue fâché que na prison tellement qu'il faut me comprendre à makambwana. Eza ko finga te Pamela. Ozomona na otalisa batu valeur ya Bellevue. Ngeti ba ko ba ke madame Bellevue tieli madame Sila Poison. Ba le kanzela mon côté. Vraiment. Voilà, tu appelles les collages chaussures de mon côté. Ils sont à mon dit pour un congolais. Oh, si tu es en déni. Bien que ça. Tu connais notre saint-déni. Il que oui, nous mon dit pour. Na oui, na congolais. Biso na biso. Numéro chaussures na ngana oya yo. Yo sera ta 40 ngana ta 38. OK. Oh, toi de mon côté. Ce qu'on pose on a tiré qu'on a bout tout na moi. Il y a le corps fâché Kalombo.
yo revend au benga au traité madame Belleville la reine. Oui, à sa reine na biso. Oui. Na mokili na biso ma famille bota Belleville c'est notre reine. De yo reine wana lo ba reine ya moi si ya roi. Ya lo ba reine lo quoi sirène na sens wana. Et ça problème c'est tout. Tu acceptes et bon to linga ki makolo poussière ndoki les ibènes tout. Tu acceptes que ka bongo. Okay. Ozo mona ngalo so na ba valeur bo c'est grâce à madame Belleville. Très bien. Muto ko la fâché kala mo violer moi si. Famille ba kimi ba sundolo la parka kalamu. O tika na jour mo pour de prison. O leli ba comédien ta mutu no ya ta pas journaliste. Voilà. Mais madame Belleville, elle était là avec toi. OK. Asano na prison facha tika mukolo moko te yo le fin na Belleville. OK de wapi. Na moni pe ba ko ya tenir pour na Linda lobi. Linda za coach te ko jouer ni na malo a critiquer Linda trop. Qu'est-ce qui se passe là? Zana lobano. Fâché, tana mutuna yo so yo kanisa ke Michou aleki Linda na jouer ali papa. Aze lo côté. Linda leki Michou banda awa ti maluku na jouer na makolo pe. Aleke musika. Auto journée nini rôle sirène sirène a joué alors sirène a makamo ya Michou to sa sirène a joué bon balobi ka joué bon boyo ka joué ce film a sirène a joué yango trophée bandoki bino bo côté kanzoto na bote kinzoto te bate kanzoto côté kanzoto po boza trophée bo côté kanzoto boko sambwa toza ba vidéo ke bima ondima vidéo ke bima likola mbunda trophée likola mbunda neka c'est gris boko bima moko mo toza na bino awa yo fâché yo mto kemba lokwa Robocop ozo lokwa ba jouer à kicker yo mo finga Linda na nini yo fâché yo mibalo a Linda mato to généraliser kaso attention ba ça mibalo Linda joie bakokana yo fâché yo kokana na bango OK. Fâché zo loka mutu basai na maboko on dirait joueur qui a libaya on va ko luka na solution pour la vie à moi no wana te o viola maman na ye OK. Moi ya te ko finga Linda Linda moi na pas un mauvais souvenir histoire wana so ba lo betele za ndeni maman bino asani maman bino papa bino o yaka ndeni na mokili o notre papa il a visé avec notre maman. OK. Violeur ozo kata sonité yo vraiment fâché yo mutu ka papa Serge Chino ana koza camarade na yo. Oyi papa Serge bino mo bato bomi kiti ça. Muto ko la fâché ka lobo tia bengo na caché ne kuta muto ko ta la caché na ete Chino. Po mutu moko ba yebela ko nenga ki ko jouer kuna. A jouer te papa Serge a jouer te. OK, isa nini kasi. Oh, kasi ay ko finga papa Serge po papa Serge abona ye ko keno jouer na ye. OK. Aboyi. A papa ke na pie ke da caché za caché na malongo pesa papa Serge. Yo, fâché. Mo luka ba place bo ko sala makam na binoko. Hein? Muto ko la papa Serge vraiment. Bon ça ba tournage na ba zoom yo ka ba gene belé et tout ma ba to ba poumon to nini. Vraiment. Mais bon ya TV bo fa na pe loka muto mo na pe mibali na kapela bo ya ba tirbo ya ba action. Poso que la ngata sonité. Muto loko la papa obinga yo moni ba icône na biso théâtre ba valeur na bango te. Franchement bo excusez nga pour na terme. Ngai ba muto ka mama top ba place musu na kité. Très bien. Pourtant moi déjà que bata côté ba soutenir mutu wana nga top no tchama ko nga kuna téléphone na garder bande personnalité za moko mbongo na suka te soko zaki $10 na bela oza $5 pas dinana soko zaki $10 $20 et pas dinana oza $1 na bela et pas dozo et pas président Gesho bato ba yebi valeur na bino bato en tout cas bravo da Costa bravo oui, abi naza famille libota parce que famille libota bazo pesa ngai famille libota bazo boakela nga ba fleur famille libota bazo sala nga nini baza na respect envers nga famille libota bazo reconnaître valeur na nga je suis leur tonton. Oui, j'accepte. Voilà. D'accord, c'est notre tonton. Parce que dans le dans l'ingate est censé il y a fâché Kalombo et censé Zuma va vendre va finir d'accord et les caté voilà et les caté osomona tous on a respect na bateau va reconnaître valeur à Belleville fâché Kalombo tala na kaleson na sutur la taki tala kaleson na yo na sengle tala ngona ezaki ne tanini Pona baoyo balobara o d'Acosta à famille Bota, oui, na famille Bota. On peut pas me refuser de revendiquer ça. Ok. C'est une histoire d'amour na famille Bota. Ok. Parce que la première année d'existence il y a chaîne à Bellevue, j'étais le meilleur acteur. Na film on a bêti solo il y a
il y a tribalisme. J'étais le meilleur acteur. Ok. À cette époque, Bellevue avoisinait encore 10 000 abonnés peut-être. Aujourd'hui, elle en est là-bas 310 000 abonnés. Tu vois, ça fait près de 5 ans, na émerveillé à Bangoura. Et ça, sentiment, on a des habité, on a chouchou, on a carte, on a joker. Je suis un vrai famille Bota. Parce qu'à chaque fois, je viens transplanter ces fanatiques-là dans le monde. Na émerveillé à Bangoura. Angani, ça n'a rien à yakaka. Ok. Ozomona parce que tout le monde a muto aso valoriser bata théâtre. Pourquoi beaucoup ça na nga elo ko pesa nga mutema pasi fâché kalombo. Fâché na ki tout le monde ta comédie mon côté. Ni ba masa na ye. Ni membre famille. Bazalate na parquet kalam. Mutamane ko sensibiliser biso trop ezaki poser junior mowabu. Abi vraiment to koti kabi wana collègue na biso fâché pas de na biso photo du terrain d'attente ba yokana. Ni comédien moko. Mais c'est grâce à cette dame yo lingo traité, au moins imbécile, au moins le quoi chaque calé soit moi si na yo au finga. OK. Yango bango ne tuna batanda, tanda ça expliquer notre tendresse. Bo finga belle fille. O belo ko isanga bango. Ba finga mafuta belle va pakola. Bofinga kaleso belva lataka. Bofinga soutien belva lataka. Mais biso siko to tata noka ke valeur à madame Bellevue parce que bofingi Bellevue trop lo etika li yonga pour bofinga est-ce que bozelani. OK. Et lo ezangi bino ka bofinga na batalon na ba brosse à dents na ba pepsoda et lo ko ezanga bino yango est-ce que biso to pesi no da ba accès boyo finga ye. OK. Yo mon tendance on a place là to là l'hôtel à 7500 na Jamar. Maman, oko luka solution vina ote. Bon année bandi. Oko so la bilan vin, oko so ba bilan vina binote. Vraiment. Na 2025 on a 2024 to le 2025 na compte ici combien? Na sali nini? Et donc on y a chika ya nouveauté nga na ye na ngopo mokile monanga. Exactement boya na combat Bellevue. Quelle méchanceté. OK. Vous avez mis maman bé, franchement. Vous avez mis maman bé. Donc, vous avez Luka vie à Bellevue et Zakaka bas. Maintenant, vous allez confondre Bino. Elle est toujours à haut. Ok. Vous avez toujours moutou, vous avez mouki la tête. Voilà. Mais il faut que vous ayez Bino si la commis film nini. Ok. Donc, tout le film si la nambo comment nini. Après, nini? Maman Monique. Maman Monique à Luanda. Nganda maman Monique Luanda. Maman Monique Luanda pesa moto. Akoma maman Monique. Vraiment. Yoka biso. La nini? La boniche. La boniche. Ingo bano nini la boniche? Bonité. La boniche c'est en anglais. Na français bondo moi na musala quoi. Musala. Voilà. Et Bellevue ko panza biso mani. Obi franchement na epeka. La boniche na anglais. Na biso mo. O mise en anglais. C'est en anglais. OK. Monique. Ngana maman Monique na Luanda. Bien que Zanga, to moni frère na biso o bayambi. Ndengeni pour na moni pe ba commentaire mususu ba commenter ba lobi ke ba vandisa ki na plateau et pas journaliste a tout na ye question na ndenga licholi na ndenga polémique mais ye ndenga répondre à répondre ndengeni bien que Zanga. Non d'abord on a fier na ye. Et comment je suis vraiment très content. Comment on a il y a ba nzembo nzambe belé. Voilà. Promotion exacte à part wana à part nzela mususu te et mususu pas ça d'autres chansons banzet bebele mo kalobi ya za banzembo bebele osomona mais peut-être madame Bellevue azuka nzembo na tomboli yango suko bino sali bino place pour nini madame Bellevue ko tombo mase nini o nini te akoyo ko chabila matala na coach akoyo tombo la coach te madame Bellevue madame Bellevue akoki ko ya ko chate nini o ko lakisa batu sondama pe akotalisa na batu ka nzela mosusu te na kolanda bobele nzela na yo nanya lakisa nzela ya solo bobele et là madame Bellevue oui en tout cas merci papa parce que il était très sage, trop sage même, parce que mon lobby, c'est la vérité. Okay. Peut-être mususu na canal nzembo na ndebo lukinga voilà lobi na canal nzembo wana kutu ba otala ngo pa madame Bellevue mutu abenga ye azali kola moto ba sombela ye mutu ka directement ozomona na canal nzembo wana nde sali lelo papa na biso azala na canal nzembo wana lelo yango epesi ye jeep epesi ba voyage so bino bolinga nini asenga madame Bellevue droit d'auteur et ça problème te to ko kangisa ta ba $1 to pesa. OK, yalo beza tina nango te parce que mutasale la madame Bellevue.
Le lobby se fait de commencer la promotion à plateau, c'est grâce à Madame Belleville. Est-ce que Bino Moyembe Nzembo wana? Voilà. Bino Moyembe ki Nzembo wana. Motangi na biso Nzembo mi balé na sima Nzembo wana. Mais ba lobby référence faut ezala ya mais référence eza ya Belleville. So ba bayoki kanzela mosusu te. Ba raison. Mais oui, parce que c'est elle qui a fait la promotion. La française. Oh oui, mais oui, laisse-moi parler Pamela. 2025 est bien ya. On se mona, mon la promotion c'est Madame Belleville. Parce que bino bolinga ça la promotion à nini. Ya coach, atablement la sima. Belleville est censé te. Voilà. Belleville est censé te. Après ça la promotion coach te, auto ya banani. Mais moi na mon question à yokango. La vie, la vérité, les chemins. Mon sous-souté, c'est yo Yesu. Moi, je ne comprendre. Moi, je ne comprendre que la vie, la vérité, c'est Yesu. Bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand to isebino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo to ye lisusu. C'est bien moi votre humble servante Pams Matondo, autrement dire la star, maman leki ya famille Bota, la fille qui dérange défenseur ya sœur ya Belleville Kandi la patronne, ba meilleure ve na famille Bota mobimba bonne année to koti 2025 en tout cas mingi biso na famille Bota 2025 focus na ba film la biso mama komi lisusu mama koti si biso mbula ya sika na film ya sika na kombo ya la boniche penza ezoleka tellement kitoko makasi. Merci beaucoup na bacteur na bactrice nyonso bazo jouer na film na biso la boniche. Davina Apwa je te salue, Linda coach Bambote Mebele, Kenny je te salue aussi, Papa Lomba en tout cas. Merci beaucoup Vini na moni kuna Adai Lunga en tout cas merci beaucoup na bato nyonso bazo jouer na film na biso la boniche. To moni na fiche maman na biso Belleville azana été parce que ya zaka masutuke la te ya komaka kaka tiki bana. Basala nini ba jouer, laissez l'enfant jouer. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema. La maman qui dérange, regarde ma garçon Paris. Natacha Gola la patronne, je te salue aussi. Maman Gina Mabia la meilleure veille, la maman chérie à moi si bola moleke belé. En tout cas, au lait ça qui biso bien à décembre. Oh la maman chérie à moi si. Merci beaucoup. Na base à Londres mon bimba la maman chérie à moi si. Merci beaucoup bola moleke belé. Émission au Borozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision. Borozongo pe na moi na suka ya famille Bota chez Bianca Zanga. Et non qui nous ont le soko za parole mo na ngai fongole na plateau na yamba. Moi na suka ya famille Bota. Première émission to sala na 2025 yango yo mwana suka bonjour mais Hervé bien habillé merci ba planer bien kazanga moi c'est kitoko ba fille quoi la Sonia ya en tout cas ba Hervé d'abord na Poutine de l'écriture Belinda Kandi maman Morotarai Goshi maman Ochigari VIP international la reine mère maman Mokonzi Babi oyo angwana mama vanda na ngwendo parce que zo mérité ba mère venanga na dongo lesa nzamba Versace na Odette lesa mama na Leslie na Niki lesa na ya Majos lesa na ya Richard lesa na ya Dodo lesa et na Mifi lesa motema ya papi ba mère na Irène qui a luta motema Richard merci à toi Nadine qui a luta Jocelyne qui a luta Karine Zanga Patricia Branco mère na Bibiche Moussouamba Ipopa décoration un grand merci à Lubanza de Babi mère agence Turquie Nanda et Turquie Paris et pas Iwapi Rose Mengi Azali vraiment Rose Mengi à Lubanza en tout cas montrez-vous quoi bon mon nana et merci beaucoup
à le roi célèbre Christian Ngoma, ya Pichu du Fana Mignon Noble. Un grand merci à mon vieux propre Blaise Mokabi depuis Paris, babi vraiment vienga nazaka na posa congélateur wana za na kati écran. Babi moto a tonga Blaise Mokabi na kati ya poto koloba te surtout na Kinshasa koto 26 parcelles. Ah vient atangi ka nombre limbisanga vraiment ya Blaise Fona lobakaka. Merci à Evelyne Duchesse Evelyne Tunani yo yango wana babi Maman Paris, Maman Paradiso yo yango wana Evelyne Tunani. Merci à Mamita Dina de Belgique na welo na motote la grande H Maman Sakina. Merci à la maman chérie à moi si bola moleki belé. Merci la maman la monto mona qui geste. Merci Naya Sylvine Joy. Merci beaucoup, Maman Sylvie, vraiment Tozwaki. Merci beaucoup, na Maman Claudine Bokato, la base à Londres. Merci à Maman Chantal Moukendi. Merci à Maman José Lussadissou. Merci à Maman Ewin. Merci à Maman Gina Mabiala Bola Moleke Belé. Puis Pierrette. Merci beaucoup à Nanou Lungengo. Maman Germaine Makiesi. Maman Germaine Makiesi. Babi, on a vraiment basse mobimba belle vie. En tout cas, Maman Te Bola Moleke Belé. Zambalola Pambola bino parce que l'orbo salari biso te toza aimer la famille. Tu peux maquiller les temps, vous avez ndenge vous se maîtriser comment? Ya to cha maquiller ndenge nini. On les a gestes pour Poutine à salle chaque année. Parce que chaque année oyo Poutine habite ba maman na bino à Londres ba bino funa bomba mbongo na bango fo ba famille bota ba bango ne faut pas se pelisa bino. En tout cas Zambalola mona bino pas mettre yo kanga pona ni to liaka déjà ozo mona eza logique ba maman ba vandi ba kanisi bana bango taka ya Sylvia benga bina ngabiaka benga ngai na osalo sujet mona ya Sylvie Joy en tout cas na bombi yango vraiment merci beaucoup na Enoch Luzolo papa na Victoria en tout cas ba meilleur vœu tout le monde était ça fait un petit moment tout le monde na té ba meilleur vœu à toi Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star meilleur vœu na Dipiné. Joyeux anniversaire à notre mémé. 7e bagarre. Tant na Rolando 7e. Bon bazalati. Banani wana bazalati. 7e bagarre yo. Non tant ozolo ko boudé mutu. À telle époque mutu na ko bunga raté. Joyeux anniversaire à toi ma grande sœur chérie notre mémé. Notre mémé. 7e bagarre dit pina ça la confiser pas quand ça y pas la 7e bagarre yo. Yuma. Voilà, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Mémé de la famille Libota qui est 7e bagarre. Zamba batela yo abomba yo penza omona bakoko na bakokolo parce que 7e bagarre bola moleke belé alivela mutu bolo mabeta alivela mutu bola 7e bagarre en tout cas joyeux anniversaire. Bien que zanga film na biso la boniche premier épisode déjà aujourd'hui la boniche ndenge nini. Vraiment, en tout cas, félicitations à Poutine. To bandi bo no compter janvier. Bo ba no compter bino ba bokota d'août. Voilà. La boniche yango nezali. Et koti premier épisode, même le deuxième épisode na biso ekota. Mère solo lia. Nathalie premier tableau. Bravo maman Marie-Hélène. Très bien. Maman Marie-Hélène ala musa Kenny na biloko Kenya ko comprendre te. Kenny maman Marie-Hélène alobi na ye babiloko baninga basi bazalaka veiller yo c'est veiller en beauté mais comment oza le veiller na ba bouchon oza likwa mesa très bien mais na bague eza loboka mobile na yo zo ko comprendre que bague mobile no eza wapi Kenya bote mobile esenga bague na bureau abosa na kwa na mesa na bureau yo Kenny bague alliance voilà loma ekomi mokie nga mwasi na nga mwasi no ke nazo courant bike bague mobile na ekomi musape komi bague ekomi aluka bague na ngope na ndako na mona ngope na ndako yo zo mona ngona ndako tozo vanda ya mayalo bine fongola misu merci maman Marie-Hélène na ba de la biso nyo to baza ko bana fo za le veiller ya na ye biso kuna groupe famille Libota ya mayalo bi fongola misu oko fongola misu te ndenge nini yo biloko ba fongola misu yo fongola misu te Boba na rien bima école côté na kata veille c'est baba ba bengi bi metela mobile nazo kende mwana zale veiller OK osomona to vandi kuna pe total lisusu
ndeko na biso agneau na papa ya biso turbo kuna agneau kolela papa turbo soki abimi ake na ye donc téléphone na papa turbo ata esone mwasi kosimba te ok. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Malgré tout, on sait que meilleur on a téléphone, que pire on a téléphone, mais et l'autre on est un gars. Voilà. Ce téléphone est sonné aux athées, n'a mieux placé, n'a pas madame na yo. Ceux qui n'ont qui m'ont moi sur ton mobile. Ah bonsoir oui. Nga madame na ye. C'est qui s'il vous plaît? Ah t'es nga patron na ye. Ok, vraiment avec tout le respect notre boss. Soit papa ça na douche, soit papa abimi banda soka koti azo rappeler yo. C'est ça. Maintenant on yozo boya moi sino so me moi ça bengi yo ozo yamba moi sino place mama si misu baza ba osola na téléphone. Soka tuni o choix bureau. En bureau bat bo osola ozo na bar musique beta makasi bongo. Vraiment. Papa tirbo to bani film la première épisode. To bona biso. Papa tirbo. Mais pas biso kitoko. Donc yo pose na droit que moi si asima mon téléphone à mobile. Mais ça logique. On aussi ma téléphone à mobile no te pas kota na profondeur autant message téléphone mobile peut-être ce téléphone mobile sonné papa zakité et quand ça monsieur chef faisait la urgence mon robot aux monde mais ce qu'on y a mis peut-être même ce qu'on appelle ma il y a politesse mais aux amis personne répondre ah chef s'il vous plaît là il y a mis posa yo mais abimi bana so ka kota zo benga yo logique voilà aux monde maintenant si ma téléphone mobile na ngate pour na banota là na na komela ki ye na rappeler nani na benga na te na ko commander na niveau wana en tout cas to consommer film na biso moi et maman Belleville na fiche qu'est-ce qui se passe film madame Belleville azato azate. Oh, Pamela, Poutine a agité plutôt. Aza Poutine de l'écriture. Ce que nous avons que Poutine a agité té. T'as la belle-mère. Atika péché na gloire na ye. T'as la dinana. Avant ça dinana pour na ye. Ok. Osomona. Tala nenga kumsaka ba mama top. Tala kote kuna mama top na mama ni. Osomona baza déjà na keba na makambo bana et maman to pa linga monta maman ni aza na erreur maman ni pa linga monta maman to pa na erreur na to yebite na ba omi bale nani azo mema bana na éducation malamu nana obe misa bana yango lo no senga bino famille bota to zala wana Poutine aza na fiche te aza na film te aza belle vie osomona et musu gloire a film senga na kota 10e épisode bato bazana ba jouer bazaba meilleur voilà maman to pas zawana comment il peut paper l'homme paper l'homme zawana maman toi la zawana maman milo zawana maman ni zawana ce qu'on yebisa biso oh azana tawana te ya wela ne boye azamuta masutuke la te belle vie Poutine de l'écriture bien kazanga 2025 makambo sika film ya sika idée na yo ezani soit ambition ni no yena ngona 2025 oyo pona bela production vraiment ngai eloko na lobaka ke 2025 oyo famille boto ba biso chance madame Melvie a biso chance voilà peut-être ceux qui abayaki biso pour biso aneko bato andoko yo kate cette fois-ci madame Melvie a décidé OK to yena ba nouveauté te ko talisa bato ke non toza bana oyo toza très bien éduqué toza batu oyo toza bien na madame Belleville to koki jamais ko décevoir madame Belleville et puis ata ba yendenge nini peut-être to ya na ba recadrage moko oyo peut-être ceux qui en 2024 zaki na ben site mais cette fois-ci ben site ezarate to ko talisa mokili valeur ya madame Belleville voilà donc toza na temps wana te ke yo nani yo boye oyo yaya te to na temps makambo wana susu te oyo beaucoup plus to nango ata yo bengi ya yo oyo yaya za pula ye oyo yaya za libumu kodo yaya za libumu soso wana tali bino oyo so ke ne ko fukama oke no senga parole to mema boko likolo donc biso na famille bota cette fois ça ne o bien kazanga na seki kaka on mabete on makamba solo cette fois-ci dans soyo zana pona ofinga oyo azali bumukodo ya makolo etali biso te na biso to na temps calculer na te oyo mto fuka mosenga ba parole to mama boko likolo donc on est makambo no biso cette fois-ci année auto na temps calculer mutu te biso beaucoup plus to akato sala koniti na so comme la bouche la boniche donc tout ça la ngokande promotion donc beaucoup plus de promotion ça ya madame Belleville onga nani oyo donc on a temps kuta makambo wana te biso beaucoup plus kaka focus et là attendez nzoto
Bianca Zanga biso mingi focus film ya sike bandi ba yeli biso moi distraction comme on a ba propos au moura tenaki pona Maria Maria yemo kaza consciente que ba benga ki na film mo boye ba tchaki na casting na mutu moko bo ya boyi ko jouer et lati Maria nzoto lelo na ndenge ba dénigrer Mama Top et lobeli on Bianca Zanga ngai lelo loba wina tala ki direct ya Maria na TikTok ngai lelo na koloba omoni personnalité mutu et personnalité mutu il faut comprendre que Mouraza comment na koloba na ko employer forme ni na ko tia Moura Maria mwasi Moura mobali mais azo linga ami comme ça mwasi ozo mona baza deux personnes différentes Moura za mutabiloba lo beza logique ozomona eza logique il faut luka akose la Maria makambo poza maya kotalama tala eloko moya muke na tali so pomona ke baba talokuta tanga saina makambo dakosa awa dakosa longwe dakosa fingi nani asengi pardon bona bona bo dakosa yo na TVT kosenga pardon na privé yaka na ona TV voilà siko ta ba propos dakosa ki bana alobi bana ba yokiso posala ba bilo musio na loba no siko ba propos Maria yana ngol Maria lobi na yo kisone za Moura ngai na comprendre bino te baba ko nzamba limbisa nga na pardon to sera clair baba ko na que la bino susu na que la bino soni boza ba responsable maintenant boza ko encourager ba conduire carrière à maman Sila na kata mensonge na comprendre bino te boza wapi voilà bon bozo comprendre que makambo tendance abeza lokuta makambo Moura lobeza lokuta mais comment bino bozo yaka nango na TV bozo encourager pe yo ka ba commentaire mais comment bino bozo encourager bango ko sanzola Moura kena ngo bongo tendance lobi bien d'accord ça bon mais bon bi que ça suko tala ndenge d'accord ça lobi na bimi ridicule et tendance c'était ça si la ndem ta bimi ridicule ozomona on d'accord ça bien abi que d'après moi je ne crois pas que madame Sila kotina bango ba finganga mais ça peut arriver pendant la mona te que bana ofinga papa le meto mona agissement na yezala to kende wa oti ko saka na bato bo mais wana ka lobi mais wana mais le bébé na bata français yo Moura yo ofinga Mama Top moyibi Moura yo maman no mona ba au kata cop na cheche Moura pe kisa maman no ba ti ko rode na cheche pour Mama Top oti ko mona mukoma te ba rode voilà omona to boy na biso ko ya 2025 ngai vraiment bolimbisa nga na ye na ba incite mais naza ko recadrer Moura pour comprendre que Mama Top pas valeur Mama Top pas maman ce qui te reçoit na lobata la Maria wana oui ce n'est que normal mais Mama Top te quand même tant yo zo dingo finga Mama Top poza ko s'attendre ni dada ya tenga kande muno ya Moura maman no atika na kata cop na cheche baba tout ya lemba wana mama no ba roda ye ba yebi ye mama bino yo mono zo bua kasaki makasi na bandal mama zo bua kasaki makasi na bandal suko boza famille ndenge nini cho mona boite bo se retrouver au bal mort yo na mama bino mais ozo solution te mais tongo poko mino zo ofinga Mama Top pa boya jouer na Michoute na pa Kevin il y a pas na assurance sinon sur le quoi ça na ba preuve zéro to ba na logique de show parce que Mama Top pas bon jouer na Michou et ça ni au bon Michou na jouani au bon ça c'est là on est Michou ça na mokilo il va jouer te ana film ni Michou a joué et pata exact autant misali to te Michou li noto jouer avocat na moni ngote li noto jouer le deuxième rival na atali ngote bon Michou jouani comment tu peux se rabona ya atali pe gloire na roka bolona Michou ta c'est logique est-ce que ça vrai peur boy ata kuta za lokuta ka rappel encourageant mata pour salika bien aboya kaka siko na lelo ngina tuna bato yo bazo fingisa ba Mama Top lelo ba Mama Top ba osa mabende ba obenga ba ona ba film na bango soka ke ko jouer ko jouer na sima nango ba ozo ka ba retomber ya mabe ko na ka papa Serge ndenge zuma imilia kiye po ba chaki ba ona casting na ye awe comme sous pas Mama Top lobi ko me papa pale e kuma na batu zana yebisa yo o mona lo monga na loba personnalité mutu ya personnalité mutu Mama Top papa Serge baza ba aveugle te ba personnalité e beba ke za ya bango za oui. Ozomona pas ça ba semblant te place obebi ke ba finga bien to ko kwa video ke no sani voilà o ke no sani kashanga bela bozo ke e ko rabino te
Bon, on va na bino pe la bela wana bo va na bino. Peut-être bango bakenda ko jouer parce que balobaki baza bien privé. Non, baza bien privé ya belle vie te, oui logique. Basa ne be bako le ka pa binana. OK. Bako le ka pa Cardozo. Bako le ka pa président Gesho. Bato ba mais pas et pas Mimi Kabeya. Mais bachano ba finga bino. O ba ya valeur na bino te. Ça mutu lokola fâché Kalombo violeur. Mais les gens fâchent quand l'homme va la tête. Yo lobi na 2025 boyima. Il a fini te. Non, t'as ça mokili qui est pas mokili comprendre qui est belle vie. Très bien. Ozomona. Fâché quand l'homme va violer moi ça la commune la Kalam. Ah ouais, journaliste na yé bien côté. Fâché tu as dit seconde va mettre caché. Fâché que de prison. C'est grâce à madame Belleville. Vous t'abimisa e. Oh, bon abimisa e. Ozomona mais les gens vont na benga Belleville sirène. Mais c'est grâce à Belleville fâché que na prison tellement qu'il faut me comprendre à makambwana. Et ça ko finga te Pamela. Ozomona. Na otalisa batu valeur ya Belleville. Ngeti bango ba ko ba ke madame Belleville tieli madame si la poison. Ba le kandela mon côté. Vraiment. Voilà, tu appelles les collages chaussures de mon côté. Ils sont à mon dit pour un congolais. On se compte qu'on a un déni. Bien que ça. On dit qu'on a un autre déni. Il y a que oui, là, nous ndibu. Na oui, na congolais. Biso na biso. Numéro chaussure na ngana oya yo. Yo so la ta 40 ngana la 38. OK. O toi ndenge mon côté. Ce qu'on pose on a tiré qu'on a mutu to na moyi. Et le corps fâché Kalombo. Yo revend au benga au traité madame Belleville la reine. Oui, à sa reine biso. Oui. Na mokili na biso ma famille bota Belleville c'est notre reine. De yo reine wana o lo ba reine ya moi si ya roi. Ya lo ba reine lo quoi sirène na sens wana. Et ça problème c'est tout. Tu acceptes bon to linga ki makolo poussière ndoki les ibens tout tu acceptes que ka bongo ozomona ngalo so na ba valeur bo c'est grâce à madame Belle. Très bien. Muto ko la fâché kala mo violer moi si famille ba kimi ba sundolo la parka kalamu o tika na jour mo pour de prison o leli ba comédie ta mutu no ya ta pas journaliste. Voilà. Mais madame Belleville elle était là avec toi. OK. Asano la prison facha tika mukolo mokote yele lo finga Belleville okende wapi na moni pe ba ko ya tenir pour na Linda lobi Linda za coach te ko jouer ni na malo a critiquer Linda trop. Qu'est-ce qui se passe là zana lo bano fâché tana mutuna yo so yo kanisa ke Michou aleki Linda na joue ali papa aze loko te Linda leki Michou banda awati maluku na jouer na makolo pe aleke musika auto journée nini rôle sirana sirana joue alo sirana smakamo ya Michel to sa sirana joue bon balobi ka joue bon boyo ka joue si film sirana joue yango trophée bandoki bino bo côté kanzoto na bote kinjoto te bate kanzoto bo côté kanzoto po bo la trophée bo côté kanzoto bo ko sambwa to za ba vidéo ke bima on bima vidéo ke bima likola mbunda trophée likola mbunda ne ka église bo ko bima moko mo to sana bino awa yo fâché yo mto kemba lokwa Robocop ozo loka ba jouer à kicker yo mo finga Linda na nini yo fâché yo mibalo ya Linda mato to généraliser kaso atasa ba ça mibalo Linda zoa bakokana yo fâché yo kokana bango. OK. Fâché zo loka mutu basai na maboko on est jouer à kicker ya libaya on va ko luka na solution pour la vie à moi no wana to viola mama na ye. OK. Moi ya tebo ko finga Linda moi na pas un mauvais souvenir histoire wana so ba no betele za ndeni maman bino asa maman bino papa bino oyaka ndeni na mokili notre papa il a visé avec notre maman. OK. Violeur ozokata sonité yo vraiment fâché yo mutoka papa Serge chino na kosa camarade na yo oyo papa Serge bino mo bato bomi kitisa muto ko la fâché Kalombo tia bengo na caché ne kuta muto ko ta la caché na ete chino po mutu moko ba yebela ko nenga ki rejouer kuna a joué te papa Serge a joué te. OK ça nini kasi kasi ay ko finga papa Serge po papa Serge abona ye ko keno jouer na ye. OK aboyi a papa ke na pie ke da caché da caché na malongo pesa papa Serge yo fâché pour nous que ba place ko sala makam na binoko muto ko la papa Serge vraiment bon ça ba tournage na ba zoom yo ka ba gene belé et tout ba to ba poumon to nini vraiment. Mais bon ya TV bo fa na pe loka muto ba na pe mibali na kapela bo ya ba tirbo ya ba action pour ce que la ngata sonité muto lokola papa obinga yo moni ba icône na biso théâtre ba valeur na bango te franchement bo excusez nga pour na terme ngai ba muto ka mama top ba place musu na kité. Très bien. Pourtant moi déjà que bata côté ba soutenir mutu wana nga top no chama ko na nga kuna te fo na
na garder bande personnalité eza moko mbongo na suka te soki ozwaki $10 na bela ozwa $5 pas $10 soki ozwaki $10 $20 et pas $10 ozwa $1 na bela et pas dozo et pas président Gesho bato bayebi valeur na bino bato en tout cas bravo Dacosta bravo Dacosta abi oui abi naza famille libota parce que famille libota bazopesa ngai famille libota bazobwakela nga ba fleur famille libota bazosala nga nini baza na respect envers nga famille libota bazo reconnaître valeur na nga je suis leur tonton oui j'accepte d'accord c'est notre tonton ozomona parce que on peut dans l'ingate censé il y a fâché Kalombo et censé Zuma ba vanda ba finga dako elekate ozomona toza na respect na bato bazo reconnaître valeur à Belleville fâché Kalombo tala na kaleso na sutur la taki tala kaleso na yo na sengle tala ngona ezaki ne tanini tala no chemise olati mo non émission tala sapato siko rovanda o finga mdoko dako o finga papa Serge o finga Linda parcours Linda dako so lekate yo ata dako sa ngani fâché Kalombo lekate oko lekate fâché yo zaka na bachela kapela ozaka bango il faut attention fait comment na mutu o tela mwasi masanga o tela mwasi volume na verre masanga na violet luko silama boluka vraiment bo silama eza na sika to bona biso tant tozo boya na biso ko ya tozo ezate ke to banga bino to banga te muto banga mutazate mais pour la madame Belleville et mobo to silaka ba foi voilà donc aussi avant ba 100 fois on dit que makila et tension tout est sangani ça n'a rien à yakaka OK ozomona parce que tout le monde a muto so valoriser bata théâtre pourquoi bokoza na nga eloko pesa nga mutema pasi fâché Kalombo fâché na ki ne tout le monde ta comédie moko te ni ba masa na ye bazala te ni membre famille bazala te na parquet Kalam muta bana ko sensibiliser biso trop ezaki poser junior mowabu abi vraiment to koti kabi wana collègue na biso fâché pas de connaître biso photo du terrain d'attente ba yokana ni comédien moko mais c'est grâce à cette dame yo lingo traité au moins imbécile au moins loko à chaque caleçon moi si na yo au finga yango bango na batanda tendance à expliquer notre tendresse bo finga Belleville o beloko ezanga bango ba finga mafuta Belleville pakola bo finga kaleso Belleville lataka bo finga soutien Belleville lataka mais biso siko to tata noka ke valeur à madame Belleville parce que bo fingi Belleville trop lo etika li yonga bo finga est-ce que bo zelani OK eloko ezangi bino ka bo finga na ba talon na ba brosse à dents na ba pepsoda eloko ezanga bino yango est-ce que biso to pesi no da ba accès bo yo finga ye OK yo mon tendance na place là to là l'hôtel à 7500 na Jamar mama oko luka solution vina ote bon année bandi oko so la bilan vin oko so ba bilan vina binote vraiment na 2025 on a 2024 to le 2025 ya na compte ici combien na sali nini et donc on y a chika ya nouveauté nga na ye na ngopo mokile monanga exactement boya na combat Belleville quelle méchanceté OK obi que vous avez été maman bé franchement vous avez été maman bé bolingi donc bozo luka vie à Belleville et ça kakaba mais nza mazo confondre bino elle est toujours à haut OK azalaka toujours mutu oza mukila te voilà yango bomona mais faut botala ngamu na bino si la komi film nini OK donc on tourne film na mbo si na mboka koma nini après ala nini Mama Monique ya Luanda nganda Mama Monique ya Luanda pesa mbote akomai Mama Monique vraiment yo kabiso la nini la boniche ingo bana nini la boniche bonité la boniche c'est en anglais na français bon donc moi na musala voilà et Belleville ko panza biso mani obi franchement na la boniche na anglais o mise en anglais OK Monique ngana Mama Monique na Luanda bien que zanga to moni frère na biso o bayambi na plateau mutayemba nzembo na biso ya la vie la vérité de la moso sous-souté la vie la vérité
propos nyonso oyo tenir oyo bato bazobenga ye madame Bellevie aosalela nzembo na ye aolela na nzembo na ye réponse oyo nyonso ya répondre mpona madame Bellevie esali yo ndenge nini mpona moni mpe bacommentaire mosusu bato bacommante balobi ke bavandisaki ye na plateau epa journaliste atuna ye question wana na ndenge licholi na ndenge polémique mais ye ndenge arépondre ndenge ni Bianca Zanga. Non, d'abord naza fier na ye et comment je suis vraiment très content comment ya banzembo nzambe ezebele promotion exacte à part wana à part nzela mosusu te même si par exemple d'autres chansons banzetu boebele ye moko alobi aza banzembo ebele ozomona mais peut-être madame Bellevie azuka nzembo wana tomboli yango siko bino esali bino place po anini madame Bellevie akoya otomba mase nini oyo nini te akoya koya kotya bilamba talanda coach akoya kotombola coach te madame Bellevie madame Bellevie akoki koya kotya te nini oyo kolakisa bato sondama te akotalisa na bato ka nzela mosusu te nakolanda bobelesi nzela na yo nani alakisa nga nzela ya solo bobele eloko madame Bellevie aya nango oui en tout cas merci papa la biso parce que il était très sage, trop sage même, parce que mon lobby, c'est la vérité. ozomona naza banzembo ebele peut-être mususu na kanala nzembo wana ndembo lukinga ebinga voilà lobi na kanala nzembo wana kutu baotala ngo epa madame Bellevie mutu abenga ye azali kola moto basombela ye mutu ka directement ozomona mutu na kanala nzembo wana nde sali lelo papa na biso azala na kanala nzembo wana lelo yango epesi ye jeep epesi ba voyage siko bino bolinga nini asenga madame Bellevie d'auteur eza problème te to ko kanisa ta ba $1 to pesa. OK, yalo beza tina nango te parce que mutasale madame Bellevie. Le biso pe to commencer la promotion na plateau, c'est grâce à madame Bellevie. Est-ce que bino mo nzembo wana? Voilà. Bino mo ba ki nzembo wana. Motanga na biso nzemba mi balela ndina sima nzembo wana. Mais ba lobby référence faut ezala ya ye mais référence eza ya Bellevie. So ba yoki kanzela mosusu te. Ba raisonner. Oui, parce que c'est elle qui a fait la promotion. Eh na français. Oh oui, mais oui, laisse-moi parler Pamela. 2025 est bien ma Osomona, mutasala ngo promotion c'est madame Bellevie. Parce que bino bolinga sala promotion ya nini? Ya coach, atia blema na sima. Bellevie est censé te. Voilà. Bellevie est censé te. Après ça la promotion coach te, auto ya bana nini. Mais moi na mukeso ka yokango. La vie, la vérité, les chemins. Mon sous-souté, c'est yo Yesu. Moi, je me comprendre. Moi, je me comprendre que la vie, la vérité, c'est Yesu. Ah, mon kilo, ça m'a bé Pamela, na mon ango le monde méchant. Et l'ingratitude. Ah, condamnable. Condamné, to condamnable. Condamnable tout. Condamnable. L'ingratitude est condamnable. Mais oui. OK. Comment bino moto asali promotion asali loko mo yimona na miso abato. Eloko kitoko yimona na miso abato. Mais bino ngbo betela ngo CT. Bino ngbo nyongela ngo. Tokende wapi? OK. Wami te mama be. Journaliste pas bandeli sous question. Siko lelo so to vandi to lobi ke nzembo oyo po eyeba na boeza grâce ya qui? À répondre c'est grâce à madame Bellevie. Bravo. Bato bazobenga ngai azoliela nzembo na yo naza reconnaissant na promotion asalela nzembo wana okutu ngamona satandaki nango te parce que nazaki na mbongo akosalela nzembo wana promotion te pona ya bana satanda ekutu nzembo mosusu nde kosala succès koleka la vie et la vérité mais la vie et la vérité mais et sali promotion maka c'est grâce à madame Bellevie azala pe boye a mon téléphone sonné madame Bellevie a bengié akabeli moi quelque chose encourager na musala na ye abeta même si concert ya munene tala nzembo oyo madame Bellevie na nini obitala oyo ba ko bozaka vous êtes trop méchant. OK. Pourquoi? Pamela, madame Bellevie ayo ko souhaiter tout le monde merveille. Voilà. Tout le monde, madame Bellevie à lobby. Et ça qui message moro biso na ba ko tozwa. Mais ba ba jouer on te ba rejeter mo. Et mais comment ça on réussit? Ouais. Mozaki ba tout monde boso ki message wana ngana koma ki titre yango. Na koma ki famille Libota et les Abakouk. Écoutez ce message, suivez cette bon message.
ozomona et ma parole est na kati c'est plus profond. Très bien. Mais bino moyen na kati pour la ridiculiser mutabongo taboko ka belle vite. Madame Sila s'il vous plaît, pekisa bambwa na yo. Pekisa bambwa no kanga bango baza sans manière. Voilà. Bino tala obi ah belle va za malamu hein. Belle vie so ki basara tola. Obi ke beleko bakotre ya sarato la ndako nganga. OK. Ba niveau bangabo le la chaîne. Voilà. Ah te madame Bellevue Oumila. OK. Oza vraiment mutema ba maman, tu as un grand cœur. Essaie de pas dans la meka ko finga sila. Chaîne ekena. Le la comment ko faire. Le la comment ko misa sila pour sila kanga chaîne. Mais Bellevue na sabine loko wana te. Voilà. Mais ça peut la capacité. Elle a cette capacité là ya ko bloquer ma chaîne à batebele. Mais elle n'a pas son temps là. OK. Elle a même pas son temps. Elle attend on a té. Qui a bloqué ma chaîne à bino finga. Qui y a gola. Tendresse miss lolo bolo coco. On le la pona soso belvel. Il y a ka soso bino bolia kate ya mutaka la té. À côté d'un supermarché à Sombi Wilki. Oh bah te le bo comment que le soso mutaka la pas za munene. Qui Wilki za muki. Là ma chérie à moi aussi. Là, ma chérie, moi aussi j'étais salie. Oh, désolé, Wilki, hein. Non, désolé, ma chérie, moi aussi. Bien Kazanga. Oui. Osomona. Mais boleli soso bozi soso te boloko comme loko la caleçon sur l'élastique. Osomele la soso na TV. Oui, comme mutu loko ya roga. Ya. Mutu loko pastet. Moi, ta sonité est bien, franchement. Vraiment. Mais bon, il y a la TV, bon, film, Madame Bellevue. Mais mon tour a fait ce message. Oh, yo, Baba Cook, si la tika li même pas qu'on dédicace, bien, on prend un nez, oh, yo. Azak ingrate, hein? Oh, il y a une valeur à la fan. Oh, il y a le bac qui va gérer à la fan. Madame Bellevue va gérer à la fan. OK. C'est logique. C'est normal. Ozomona. Bon, pour Madame Bellevue. Bien Kazanga ba live où tu koleka awa toza na 2025 mais faut to kota kana makambo 2024 live moko où tu koleka baba kuko problème nini za na ba ta famille libota président Gesho Longwe famille libota président Gesho Kaneli des maires so bakutana des maires ko beta et président Gesho so azongi na Belar c'est que Bellevue abondele finalement ba oloba nini baza ba miyibi eza e banina descendant kita Ozomona, Gesho alonga na Bellevue ba welini. Parce que tanga ikoma mission na émission. Ba mona yi Gesho te na nini o. Na ambiance ya tournage ba mona Gesho te. Si azali. Poni bokoza na sonité boy. Il faut que tout le monde kande bossa la si la réconciliation. Abongzela bandeko na 2005. Voilà, SBP na 2025. SBP matin ils ont ndenge zalaka liboso comédien azoya ko jouer. Mais pourquoi boluka bo yinsa ka si la pas ba comédien. OK. Si lo wana batute ba sunga ete. Wana batute si la. Ozana ba bobolo. OK. Wana batute singa so na lokwa yo batu tout no benga na bango. Pesa chance na batu misusu. Voilà. Wana na mona pembe no na mwe mtamayele te. Mo muke na kolongwa mida. Pona mona ka mida ya moka sala ka kon mageta zambela minu mibale be. Ya moka zonga ka mutu. Bon international. Ah wana ngulu masa mutu sala ka te wana. Wana mutu esala ka te wana. Bongo zuma kasi. Wana ya ake bina Voilà, Thibaut Kové Toki. Ni bande Toki na Capella. Voilà. Thibaut 2000, Thibaut même ya mi balé 2500. Ne fomi. Yo wana kulaka. Makasa ba promotion ezate. Makasa promotion ezate. Bon c'est ici la promotion nini. Si le lomera yo comme maman Monique. Maman Monique na Luanda. Nganda maman Monique na Luanda na Kibokolo. Na moni baba kuke consciente. Balobi na TikTok ke bazu ata message moko ou bazu ata baloba bazu nini ata meilleur VT azu ata leçon ou conseil moko na film wana te ce qui moi conseil ba kozona moi leçon côté ya tableau ya Cardozo parce que maman Monique wana bazu ata leçon moko na film wana. Bon est-ce que bango bazo da nini oyo yebisanga non na nini na sila ivoirienne leçon ni bazo la kacha na bazo leçon te
na Maïken na film ya Maïken Jackson eh bazo les sauter hein voilà merci beaucoup bien kazanga to komi na émission na biso bato ba retenir nini to pesa mbote na bato nyonso balingaka o bato ba retenir bon madame Belleville aza Valère fâché Kalombo c'est un violeur aza Valère morte na madame Belleville so que na prison te c'est grâce à cette dame OK c'est grâce à madame Belleville ne fâché Kalombo que na prison te bato ba retenir madame Belleville aza na kaiki te ko calculer madame Sila tie de poison ba le candela mon côté tout bato ba oloba c'est faux et archi faux madame Belleville aza maman aza Valère aza femme à F à Mouneni et puis assez à grand cœur si oso mona Valeur à madame wana valeur à maman wana peut-être bisoka batoye biango famille botande batozo comprendre yokati ba la maman chérie moi si ba ya Sylvie Joy ba maman Claudine Bokatola ba maman José Mukendi ba maman Chantal maman Germaine Makese ba maman Gina Mabiala ozo mona ba maman na biso tout les familles bota yo kati de lo Pamela ba somba chaque à l'os to ka bolon 4 personnes chaque à l'os 4 personnes pas des volonté za bolingo si oui toke na banda kuna ba 4 soso de bidon où il est facilité ma tungulu ai mais bi mkono ke wende te pona somba le tungulu na somba ai mais grâce à ma maman na famille de bota bravo Poutine on leki si la banda le loti mokile ko si la belle vie on leki si la bambote na ngana pesi na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman na si na mauvais propre Tito da Costa merci na Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala Jana Banaka Rodrigue Bangala pardon nebi ke na Italie ma bomona ka Jana Banaka bomona Rodrigue Bangala Jani na bona silika papa na biso Gastino na pesi grand maître Mbote na pesi maman na nga Choba Jordan ba merveille la bino yango wana na pesi famille Lema Mobimba Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo 10 fois belle Sarah Lema ya bino yango wana joyeux anniversaire à notre mémé c'est bagarre la fille qui dérange motona succès tant balanda ka yo 7e bango bazalaka wapi di aba yuma moko boye joyeux anniversaire à toi notre mémé 7e bagarre et cette émission est dédiée à 2 personnes mon vieux propre Blaise Mokabi babi yango wana et pourquoi pas Evelyne Duchesse Tunani babi mosa motema malamu babi mosa ebo solo là Evelyne Tunani en tout cas vraiment je suis trop fière ma copine en tout cas I love you na ko ya solo parce que pour liminga ya solo en tout cas de bonnes choses à merveille la famille Katenge Mobimba voilà merci beaucoup to komi na suka émission na biso papa Junior Katenge Bambo teno belé na boyo loba mingi na suki ka wana merci beaucoup na famille Libota Mobimba famille Libota to consommer film na biso la boniche famille Libota boya ko s'abonner na kilelo na Faustin Ngombo télévision votre tata est là en tout cas sala de kana ki pardon famille Libota chaîne est là chaîne vert kolala manifestez-vous s'il vous plaît voilà manifestez-vous famille Libota voilà OK merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris la maman chérie à moi si j'étais salée maman Germaine ma pièce bango teno belé maman Gina Mabiala ba joyeux anniversaire à notre mémé qui est 7e bagarre en tout cas ma meilleure vie na yo 7e bagarre longue vie Dipine et tout à écouter je te salue aussi mon ami privé et personnel Samitra Amba je te salue moi na suka ya famille Libota na kombo ya Chacha bango teno belé ba membre ya famille Libota Mobimba tonton Mundir ba tonton Tabingala pa tonton ya Misiyambe en tout cas ba tolo nyonso balingaka famille Libota tonton Jericho Betox famille Libota en tout cas bango teno belé mingi to consommer film na biso Rita ya makasi merci beaucoup à la prochaine Mamoulou ba mes condoléances